Batata, ba maman, bandeko wa bolingo. Mbote na bino, pe boye malamu na mayangani na Politique TV. Nazali wabino Patrick Chimanga tata ya mayangani. Mayangani na Politique ezali lingomba. Nto bisika biye na koya pona kosangisa ba Congolais nyonso. Ezala baye ya opposition, ezala baye ya pouvoir, ezala baye baza intéressé na maya politique. Ezala baye baza intéressé na maya politique te. Bino nyonso, to bango nyonso, eza bisika na kosangisa bango. Mpona ko manyolela bango maye ya politique. Mpona ko manyolela bango to kotea bango bolingo. Mpona kotea bango bomoko, mpamba te. Konyi moko tokisaka nzungu te. Esengeli bakonyi ezali beli. Mpoete nzungu etoka. Bilei ebela bana Congo balia. Na banzi yete bososoli, nto bozu message. Merci beaucoup. Ciao. Batata, ba mama, bandeko wa bolingo. Mbote na bino. Nazali wa bino Patrick Chimanga tata ya mayangani. Pe boye malamu na mayangani na Politique TV. Toleki mbala moko na maitokolobela akati na mayangani na Politique na biso ya lelo. Tozo kende na kolobela Laurent Désiré Kabila, héros national. Nto nazo kende na kolobela bino, nto komanyolela bino Laurent Désiré Kabila. Pambate. Esali sikoyo 22 ans depuis ba assassinat kiye. Nto. Esali sikoyo 22 ans depuis ba bomaki. Laurent Désiré Kabila azalaki président ya kala ya République démocratique du Congo. Kabila azalaki leader ya rébellion oyo elongolaki Mobutu Désiré Seseseko na pouvoir. Nto ye Laurent Désiré Kabila na rébellion na ye nde bakimisaki Mobutu na pouvoir après avoir kosala 32 ans na pouvoir na dictature moko ya niveau ya suka règne moko ya dictature kasi na 1997 Mzee Laurent Désiré Kabila na rébellion na ye babenganaki Mobutu na pouvoir pe achangeaki kombo ya mboka kolongwa na Zaïre pe akomisaki yango République démocratique du Congo. Kasi oyo bato ebele bayebi te pona ye ezali ndenge nini ye alekisaki presque vie na ye na exil. Nto na kokima libanda ya République démocratique du Congo, nto kokima régime ya Mobutu. Pe kuna na exil azalaki kosala commerce pona ko vivre ndenge ba exilé tout basala kampe bazokoba kosala tilelo. Mpe en même temps azalaki kosala effort ya kolongola Mobutu Désiré Seseseko na pouvoir elongo na régime na ye. Laurent Désiré Kabila na rébellion na ye na 1965 moko ya ba révolutionnaire ya monene na kombo ya Che Guevara ayaki ko rejoindre rébellion ya Kabila pona kobengana Mobutu na pouvoir na ye o bazalaki ko qualifier pouvoir ya ba impérialiste. Pe ye lisusu azwaki soutien ya Uganda na Rwanda ba pays oyo esungaki ye akoma na pouvoir. Nto abengana Mobutu na pouvoir na 1997. Le mayangani na Politique na biso ya lelo. Tozo kende na kolobela bino bomoi ya Laurent Désiré Kabila, président ya kala ya République démocratique du Congo. Kasi yambo nakota na mozindo ya lisolo nto histoire ya Mzee Laurent Désiré Kabila bo permettre na melana no mai. Merci Nebo permettre ngana melamai. Laurent Désiré Kabila abotamaki na province ya Katanga
na Congo belge à l'époque. Na 1939. Asalaki ba étude na ye na Elisabethville. Oyo lelo bazo benga Lubumbashi. To o lelo ezali Lubumbashi na République démocratique du Congo. Pe ye akendaki kotanga philosophie na ba université ya France. To akendaki na mikili ya Europe kuna na France pona kotanga philosophie. Mpeye lisusu Mzee Laurent Désiré Kabila atangaki lisusu na université ya Dar es Salaam kuna na Tanzania to na Tanzanie. Na 1960 tango Kabila Laurent azalaki kaka na 21 ans d'âge. Akomaki déjà leader ya parti politique oyo ezalaki nto leader ya moko ya ba parti politique oyo ezalaki allié na Mouvement National Congolais MNC oyo ezalaki parti politique ya mwana mboka Patrice Emery Lumumba oyo azalaki premier ministre ya République démocratique du Congo après avoir causé indépendance. Alors, après avoir co-organisé assassinat ya Patrice Emery Lumumba, après avoir co-organisé liwa ya Patrice Emery Lumumba et pas ya United Nations to Nations Unies na Belgique na baninga na ye na Mobutu Sese Seko mpe bango ba assassinaki Patrice Emery Lumumba na 1961. Laurent Kabila na baninga na ye misusu o bazalaki ba pro Lumumba nto bazalaki na idéologie ya Lumumba nto bazalaki komi benga ba jeune communiste basepelaki nango te eswaki bango na mitema makasi pe bango bakimaki nto bakendaki na exil ba misusu bakimaki na exil ba misusu bakotaki zamba. Armée ya Mobutu Désiré elandaki nto ekimisaki bato nyonso oyo bazalaki sima Lumumba to pro Lumumba oyo bakendaki kosala rebellion na zamba na kombo ya Gorilla Force. Rebellion ya ba jeune communiste oyo ezalaki na soutien ya China to Chine na Russia to Russie na ba pays mususu bazalaki na ba idéologie na bango. Rebellion ya ba jeune congolais elongo na Laurent Désiré Kabila et attiraki attention ya États-Unis d'Amérique. Mpe États-Unis d'Amérique atiaki pression sima ya Mobutu. Kabila na baninga na ye bakendaki kosenga lisungi na Kiban kuna epa ya Fidel de Castro na Che Guevara. Che Guevara ayaki na Congo na groupe na ye to na bato na ye alekelaki na zela ya frontière ya Tanzanie na Congo asalelaki la Tanganyika pe akotaki na République démocratique du Congo. Nyonso oyo ezalaki koleka na avril 1965. Che Guevara asalaki quelques mois elongo na Gorilla Force oyo ezalaki rebellion ya Laurent Désiré Kabila na baninga na ye. Kasi batata ba mama bandeko wabuli Che Guevara alobaki ke Kabila Laurent Désiré azalaki na manque d'application na parti. Alobaki lisusu ke Kabila azalaki na manque ya organisation na rebellion na ye Gorilla Force. Pe batata ba mama bandeko wabuli na ngonga yango ye azalaki koloba manso oyo mwana mboka Mzee Laurent Désiré Kabila azalaki kaka na 26 ans d'âge. Che Guevara alobaki ke Kabila azalaki
na distraction makasi mpe aza capable te ya kotambwisa rébellion na succès nto na idéologie na yango. Wana ezalaki selon Che Guevara mpe na sima ye Che Guevara akindaki bakote ya Bolive kuna kote akindaki kokufa. Mobutu Sese Seko Désiré na armée na ye bazalaki na soutien ya États-Unis d'Amérique. Balongaki rébellion ya Kabila na 1965. Mobutu Sese Seko azwaki contrôle ya Congo Mobimba na 1965. Mpe ye achaki dictature na ye. Dictature makasi oyo achaki koboma bantu en public, kojembika bato en public, kotortire bato en public, pona kobangisa bato misusu mpwete abatela pouvoir na ye. Mobutu akomisaki Congo lokola ndaku na ye na dictature ya suka ya niveau ya suka. Batata bamama bandeko waboli na 1971 Mobutu Désiré Sese Seko abongolaki kombo ya mboka kolongwa Congo na Zaïre. Donc Congo ekomaki Zaïre na 1971. Na 1967 Laurent Désiré Kabila asalaki parti politique na ye na kombo ya Parti de la Révolution du Peuple, nto Parti du Peuple pour la Révolution, ezali même idéologie. Oyo azalaki toujours na zamba au moment asalaki parti politique na ye. Mpe azalaki kobunda na lolenge nini ya kozwa ba territoire nto mabele ya Zaïre à l'époque. Kabila na parti na ye, na bato na ye, bazalaki basé na est ya République démocratique du Congo, na province ya Kivu. Bazalaki pe kosala ba commerce pona ko vivre, mpona komi soutenir ntoko soutenir bango moko na rébellion na bango. Bazalaki kozwa ba soutien pe kouta na bamboka lokola China to Chine to kibakuna epa ya Fidel de Castro. Na 1975 rébellion ya Kabila ba enlevaki ba étudiant américain mibale. Mpe bazalaki kosenga mosolo ntombongo po ba libere bango. États-Unis etiaki pression makasi na Mobutu. Mpe Mobutu o azalaki deja na contrôle ya Congo Mobimba. Atikaki nto atindaki basoda na ye, nto atindaki armée zaïroise à l'époque na région bisika rébellion ya Kabila izalaki kobatama après avoir kokima défaite. Mpe armée zaïroise à l'époque ezalaki makasi koleka rébellion ya Laurent Désiré Kabila. Mpe bango bakimaki nto balongaki rébellion, mpe rébellion ekimaki na Tanzanie nto na Tanzania. Na 1970 Kabila Laurent amemaki famille na ye mobimba na Tanzanie, mwasi na ye na bana na ye. Bisika ye na famille na ye bakomaki kovanda officiellement. Mpe azalaki okende pe bamboka mosusu nzinga neti Uganda. Kabila na famille na ye bakomaki kosala commerce na Tanzanie pona ko vivre pamba te azalaki pe na babar kuna, azalaki na ba business na ye na Dar es Salaam. Na 1979 ntango Yoweri Museveni na soutien ya gouvernement tanzanien na ba pays mususu basalaki coup d'état na Uganda, nto babenganaki dictateur wazalaki na pouvoir na kombo ya Idi Amin Dada, nto bakimisaki ye. Laurent Désiré Kabila akomaki mpe kokende na Uganda mingi bisika moninga na ye Yoweri Museveni akomaki président. Mpe
ye asengaki Museveni manduki na soutien mpona kobengana Mobutu Sese Seko désiré na pouvoir. Museveni andimaki kopesa ye manduki kasi avec condition moko yake akoki kobanda bitumba na frontière ya Uganda na Zaire te. Na 1985, Laurent Désiré Kabila azalaki kosala ba commerce ya kokotisa illégalement ba or na ba cuivre na ba ivoire libanda pe kati ya Tanzanie pe libanda ya Congo to Zaire à l'époque. Azalaki kosalela mingi nzela ya lac Tanganyika. Nto azalaki kosalela mingi nzela ya mai ya Tanganyika. Azalaki pe na hotel na bar na Tanzanie nde na uti koyebisabi. Na sima ya manso oyo Kabila abungaki na circulation politique nto azalaki komona na lisusu te pona 15 ans oye abungaki. Kutu bato mingi bazalaki ko assumer to koloba ete aza kokufa nto babomaki ye. Kasi batata ba mama bandeko wa bolingo. Na 1994, Kabila Laurent Désiré azongaki na circulation politique pe na komona na miso bato. Tango Rwanda Patriotic Front to RPF parti ya Paul Kagame bazwaki bokonzi to pouvoir na Rwanda après avoir koboma président azalaki wana Habyarimana na président Musu bazalaki na avion. Yoweri Museveni président ya Uganda yende mutu akutanisaki Paul Kagame na Mzee Laurent Désiré Kabila. Kagame oyo azalaki na conflit na président Mobutu ya Zaire mpona ba réfugié oyo Mobutu akotisaki na Zaire na 1994. Oyo selon Kagame bazalaki ko attaquer ye, bazalaki ko représenter menace pour na pouvoir na ye biloko ndengwana. Na 1996 ba réfugié rwandais na kombo ya Banyamulenge avec soutien ya gouvernement rwandais na Paul Kagame babandaki rébellion contre Mobutu na gouvernement na ye. 6 mois après rébellion oyo ya Banyamulenge bayaki kosangana na ba rebelle ya Laurent Désiré Kabila nto basalaki alliance pona kobengana Mobutu na kombo ya AFDEL. Alliance AFDEL etiaki Laurent Désiré Kabila président nto porte-parole ya alliance. Na mai 1997 Mobutu Désiré Sese Seko Kukumwendo wa Zabanga akimaki na exil. Pe Laurent Désiré Kabila na alliance na ye AFDEL bazwaki contrôle ya Zaire mobimba pe na pouvoir. Pe Kabila a changeaki Zaire na République démocratique du Congo. Mobutu Sese Seko Kukumwendo wa Zabanga akufaki na Maroc bisika akimaki nto akindaki na exil quelques mois plus tard. Tango AFDEL azwaki contrôle ya Kinshasa na le 17 mai 1997. Population congolaise, nto population zairoise à l'époque, nto population congolaise lelo bayambaki bango to bayambaki na maboko ya kufungwama. Bamonaki libérateur, pambate dictature elekaki, minyoko elekaki, mboka izalaki kotambola lokola boutique ya Mobutu na bana na ye na entourage na ye. Mpe Laurent Désiré Kabila apretaki serment lokola président ya République démocratique du Congo na le 31 mai 1997. Mpe ye Muze abandaki mosala na ye lokola président ya mboka. Kasi na sima ya mikolo muke Laurent Désiré Kabila a réalisaki ki
ba pays oyo ye ayaki na bango bazali clarté. Bazalaki na ba agenda caché na bango na simamitu na bango oya koyiba mabele pe kobotola mabele ya République démocratique du Congo. Sima ya kozwa pouvoir abenganaki bango to azongisaki bango. Mzee Laurent Désiré Kabila asispandaki constitution. Mpe ye achangeaki kombo ya mboka ndenge na uchi webisa bino kolongwa na Zaïre na République démocratique du Congo. Ba Congolais misusu nto ba Congolais bele basepelaki na ye makasi, balingaki ye makasi, bamonaki ye mopepe ya sika, nto leadership ya sika na mboka. Mpe ba Congolais misusu bamonaki ye lokola continuité ya dictature ya Mobutu, corruption neti Mobutu oyo ye esengelaki asilisa selon ba Congolais misusu wana. Laurent Désiré Kabila azongisaki opposant na ye direct na village natal na ye na kombo ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Mpe ye achaki ye na résidence surveillée to under house arrest. Na mai 1998, Kabila a autorisaki Assemblée nationale efongwama mpamba te a suspendaki makambo tutango akotaki mpe a autorisaki yango efongwama ba député ba kota babanda ko 16e pote makambo etambola. Na août 1998, groupe oyo eyaki na ye lokola Banyamulenge na bamisusu babalukelaki Kabila Laurent lisusu mpe basalaki lisusu rébellion contre Laurent Désiré Kabila na gouvernement na ye. Bango bazalaki kofunda Mzee Laurent Désiré Kabila ki azotosa droit de l'homme te, ke azosala ba massacre contre population soi-disant. Bazalaki na soutien total ya Rwanda na gouvernement rwandais na Paul Kagame, na Uganda na gouvernement ugandais na Museveni. Kasi Laurent Désiré Kabila azwaki ba allié misusu nto azwaki baninga misusu lokola Angola, lokola Zimbabwe, lokola Namibie. Bango nyonso oyo batindaki basoda na bango na République démocratique du Congo pona kosunga gouvernement ya Kabila, pona kotelemela contre Rwanda na Uganda na ba rebelle o basalaki rébellion contre ye na pouvoir na ye. Kasi batata bamama bandeko wa bolingo, na mokolo ya le 16 janvier 2001, mwana mboka Mzee Laurent Désiré Kabila azalaki assassiné na bureau na ye to na bureau présidentiel. Nto na mokolo ya le 16 janvier 2001 babomaki mwana mboka Mzee Laurent Désiré Kabila avec complot ya ba pays voisins na ba pays misusu oye batami na sima, avec complice ya ba Congolais traître, avec complice ya ba voisins traître, babomaki mwana mboka Mzee Laurent Désiré Kabila na mokolo ya le 16 janvier 2001. Babetaki ye masasi plus de 4 fois na nzoto na kati ya bureau na ye. Ye akufaki sur place. Kasi bamemaki nzoto na ye na Zimbabwe pona ko maîtriser situation na mboka pe pona koyeba ndenge nini ya koorganiser transition. Molimo na ye epema na kimia, n'est jamais trahi le Congo. Mzee Laurent Désiré Kabila, héros national na biso.
sima ya liwa ya mwana mboka Musée Laurent Désiré Kabila, mwana na ye na kombo ya Joseph Kabila Kabange akomaki président de la République na âge ya 29 ans. Pona bayebi te oyo nde histoire ya Musée Laurent Désiré Kabila na mukuse na ba point essentiel. Ngai lokola journaliste, ngai lokola kamona kamba, ngai lokola kanaona kanasema, ngai lokola mopanzi sango, na sina sali musala nanga, na uti kosala yanga musala. Bino baye, bolandinga to bozolandanga, bosala pe ya bino musala. Boyebisa bana na bino. Bana na bino bayebisa bana na bango. Mpwete histoire ya héros national oyo, Musée Laurent Désiré Kabila, etikala de génération en génération. Nasuki Awa, merci beaucoup. Patrick Chima, Peto Monani Mbalasima. Goodbye.